Coucou, coucou, salut, salut, salut à tous, salut à tout le monde. Er na senga babongo ya bato penza ya penza mingi mingi na makambo. Et dans la makambo boy. J'ai toujours dit que je n'ai jamais, alors jamais voulu juger qui que ce soit parce que je me dis toujours je me sens pas à mesure. Ya ko juger mutu moko. Mais na pesa ka idée kaka. Hein, na réfléchissaka par rapport à ba fait na ba situation vu moi ndambo expérience na moi buzoba to pe mo mayele mu ndambo ndamba tia kati ya mutu to na moi connaissance ya vie de couple na kolinga et tout ça là. On essaie un peu de parler par rapport à ce qu'on voit et ce qui se répète, on doit quand même donner un mot. Mais avant toute chose, je vais d'abord dire merci à mon Dieu qui nous a donné le souffle de vie. On est là en vie, en forme, parce que l'Éternel a permis. Ce qui a ninga kite tonga kite ozalate. Na ye na loba eloko moko. Eda boy. Mbote nanu na baye nyonso ya ngai ya mikolo nyonso. Y Abakouk, merci d'être toujours là. Merci à Mami Longo, merci Floflo Awa de moi, Nicolas Adelina, Dona Dakaza, merci énorme na Floflo Awa de moi, Chacha la mama, Marc Bikin, Dona Mona ke soute na mite sora ke iwapi, Lilao, je crois, Neza Kombo Uti Kota Kalate, na gati ya liste, merci, bon moi Gisèle, Ozapi, na pesio merci, na pesi merci, nde na okanga misu bena lingana mona rabatu nde ba omata, Rafine pe, à comme irrégulière, merci. Vous avez belé, na que dalinga, bino makasi. Maman Alice Landou de moi, na pession bote sika pezali, président de tous les Abakouk, président Yoshua Ngonti, merci. Merci Lisusu na maman Katika Nika, merci. Na maman Zozona And. Na zongi Mukie na Maloba. Ben na inga moi lito ina ibisa Babakouk, nyoso na ibisa Babakouk, nyoso message na Babakouk, eza que to sala ki cagnotte, mais cagnotte et telemi pour nanini. Toujours comprendre te, c'est la fin du mois aussi. Oyeba que déjà aux acquis d'engagement, moko follow sala quelque chose. C'est peli sa star na yo, et ça idée à qui toko to sala ki biso so d'accord nango to chaki maboko to loba ki me bo fandi bo ende nini Abakouk balbi Abakouk ne tombera jamais. Toko isaka bendele te poni bolingaka to koma na suka ndi bobandoki mabambango yango longoni na omo eloko moko bofandi na yo osali yango bien ko sala ngo pe pata 2 fois 3 fois esali pe ka bien po matisaka ka cop na biso ndeka ezalaka to tombola star na biso e kozali eloko kitoko pe ya malamu mingi soko za besoin ba détail nyonso possible obengi mamu international on a pesi mbote na musika esika pe azali bobengi ye ozui ba information ya pays nyonso ozali où tu es situé, ça dépend du pays où là où tu es. On va te donner les contacts, les détails. Tu vas envoyer ton argent sans débat, sans problème, ni rien. Et que comme la bango au bombi kaka, nini na yo, comment on dit, preuve na yo. Donc c'est un peu ça, vraiment Abakouk. Lèvons-nous main dans la main. Boyende babana bomokonde. Toko sala makamba ko kama na bomokonde osaba miracle ebele nzamba mona papa mbola na yebi ke ba mususu pe batuna kingai avant que je n'entre dans le vif du sujet par rapport à ma convocation. Je vous ai dit que on règle d'abord le problème et puis après on va venir, mais sinon on est dans le très très bon, le trop bon même. Donc soyez calme, nzamba bundelaka toujours bananae, nzamba pesera biso toujours elonga ata ba koti na niveau ya ko blesser biso na ba negre moko boy. Nous avons un Dieu vivant et puissant, nzambe wana ayebi makambo zo sala. On est allé toucher na ba degré moko boy. J'ai compris aujourd'hui dans le monde, quand une personne t'approche, faut faire très attention. Montunyo so azo s'approcher na eli au gentillesse. Ne pense pas seulement que gentillesse on est là pour na bien. Gentillesse musu eza pona baye bako kota na carré na yo et puis baye bako anéantir yo. Donc c'est très important de vraiment bien verrouiller intimité, projet, secret, et c'est important. Donc entre guillemets je reviendrai sur ça. Boromona Boroyo Kabino Moko, j'ai vraiment plein des histoires à expliquer. Maintenant expliquer aussi, mais il faut que ça finisse d'abord parce que mon avocat m'a aussi parlé. Je disais tantôt, Naëli dit solo oyo, il y a Nalinga Robeta Masola via Bazouté, mais vu cette affaire, l'ampleur de cette affaire, il fallait quand même Naye Bakoloba en tant que moi, si, en tant que maman, en tant que femme. Hein, parce que comme naba âge oyo tozaki wa maman na biso naba âge na biso o toza nango lelo za pona ba retard ya maramu mususu ba beloko mususu, mais notre maman aussi elle fallait fonder son foyer à mon âge mbele azalate parce que ma mère est morte si jeune dans la trentaine.
Donc, elle a commencé sa vie si jeune. Il y a un gros sali que Akoufa qui paie trop jeune. Maman a fait à 31, 32 ans. Excusez, 32 ans. Donc, ce qui, il faut azer la âge nga za nango lelo po ya sala foyer na ye alingaki alizo chance wana te. Donc yango moto ezosala ke normalement ba âge na biso naloba ke toza ba maman na kati ya bandako na kati ya ba foyer tofandi basi ya ba âge na biso baza na kati ya bandako ya mabala mpe bazobomba libala kitoko bien propre otali osepeli. Donc Dieu va aussi nous donner cette occasion de nous marier et faire notre vie avec des personnes bien, avec qui on va vieillir ensemble, on va élever les enfants ensemble, on va faire des bonnes choses, on va réaliser plein de choses. Et moi, pour moi, le mariage est quelque chose que je porte vraiment à cœur et na respect ma kasi, na considération pour le mariage. Ngai personnellement. Awa na ye kolobabo. Observons le comportement de l'homme dans cette affaire. Nakolobakaza mobali o aza n'a aucun respect pour la femme. Basi faut boye bakelo moko. Quand une personne te côtoie, une personne te parle, il faut voir comment comment elle traite la personne, comment elle traite celle qui était là avant toi. Un homme qui dénigre la femme. Un homme qui dénigre la femme qui a eu à passer des bons moments avec lui avant toi. Yebara que mukolo na pas ko dénigrer. Vraiment, vous allez m'excuser. Oza mobali, il y a ce qui fait grande sœur. Coquette. Na yebite so kokota à moi série 7, série 8. Il y a série 8, il y a wapi, il y a Kati et Bandeli Yasuka, mais je crois que c'est une grande sœur. Kota là, nazana respect mingi po na ye. Ata tona ba divergence na biso na ba choix na biso. Mais du moment mobali na yo, ezaki choix na yo toko condamner choix na yo te et tout ça là. Mais kota la beauté, image, sa manière d'agir, tu sens que c'est un homme qui n'a aucun respect pour la femme. Aucun, alors aucun. Même pour la femme qu'il a épousée. Même pour la femme qu'il a épousée. Azana respect na été. Donc je sais pas, il y a certains hommes oyo ba monara moi si loko et loko. Et moi dès que j'ai ces signaux là na kima kamuto bongo ko lekana na lion na kati ya zamba. Parce que je ne peux pas admettre que en tant qu'humain que je suis, en tant qu'aide semblable auprès de l'homme, mon nzambe écoute à reconnaître moi si le quoi aide semblable. Pene na yo yo sikozo moi c'est comme c'est le là et l'eau comme parce que ba lobika za la soumise. Être soumise, c'est ce que la femme doit faire. Mais la soumission n'amène pas l'homme à faire certaines choses qu'on traiter moi si le esclave. Beauté image dans un respect à moi si ata mukete. Makambo bande banana na période à Rita qui mwanga Rita one love, c'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais senti que cet homme n'avait aucun respect pour la femme et je craignais pour Coquette. Parce que quand tu as un homme comme ça entre tes mains, ne kosepelate yaya, kosepelane ilo côté. Parce que c'est pas un vrai homme. C'est encore un garçon dans sa tête. Azana nou mwana na mutu na ye, azana nou mobilité. Parce que un homme, au moins mwana mukie, azalaka, azo courir derrière un garçon, un petit garçon. Un petit garçon court derrière les conquêtes. Eh bah yeba kena bima kina mutuboy, bah yeba kena bima kina telle personne, bah yeba yezo betisaye. Pareil à certaines petites filles aussi. C'est vrai qu'à l'époque, bana basi, ba jeune fille ezaki soni po na yo otanga liste na yo ya mibali. Que ena bima na mutuboy, na bima na mutuboy. Ezaka soni. Mais ce que le to koma ko kama ndenge ni e baluka e koma moi c'est yebi mibali ngana bima na bango, ngana bima na ba ministre. Mabele oye Melissa ka ba mini vraiment hein, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Nazana elo moko tena mutumo qui que ce soit, nazo lobakaka. Et ça dénigre la femme. Nous-mêmes les femmes, nous sommes responsables du fait que mibali ba respecter bisoté, du fait que certains hommes qui n'ont aucun respect pour la femme bas on a la capacité à koya ko sakane la moisi après azu azomi moi le quoi commis. Or qu'il faut yoka soni. Il faut basi ba zomela ya yoka soni. Oyo beauté image ça les a soni. Au moni ba mariage vous se tika ezana ngo mariage pour eza mariage pour bobalanaki.
Et le but ta maman Joël Kabasele. Abi, quand tu dis que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, qui t'a dit que votre union là, c'est Dieu qui a uni? Ce n'est pas le fait que un pasteur puisse vous imposer la main, cela veut dire que Dieu aussi est d'accord avec vous. Non. Ndenge moko mama na musete la libala mezangi comme libala sans valeur et comme libala moko ba bazota lango atika mobali na wana oya chel wana tu vois un peu et si ko soki okei ko bunda donc toloba lokola koketa bundi bitumba nyonso wana Rita Kimanga pour être humilié à ce point, pour être humilié à ce point. Et puis humiliation na yepe kana kaka na nzela kaka o yepe a humilier kimutu ata kutongo karamango existe karamango vite fait beauté image dans ta tête azana no muta osala ba conquête na ye pour na atondisa liste na ba mona ye lokwa danger. Or que ça ne fait pas de lui un homme mutu ya sérieux. Au moins ni batu musu ba ko ba considérer disute ba mona que c'est une personne ce qui a moni moi si moko boye. Armstrong il avait le droit de refuser. Bon ça rappelle un moment Armstrong oui na boyité na roya pe na partie Armstrong na responsabilité mais lui en tant qu'un homme marié, en tant qu'un homme marié qui a pris un engagement avec une femme au atiki na Kinshasa na mwana, il devait refuser. Autant Coquette aussi doit refuser les avances d'un autre homme parce qu'à Bali, autant aussi son homme a le droit de refuser avance Armstrong. Azaki na droit wana? Nani akange na makasi te tanga banda ko mata metro et le binanga ta mutu mo abi lisumu no ezui tango ati osalango. Po lisumu so zaka na komika boye na sali lisumu na fingi kande elinga na fingi et lisumu ona omona que Mbala se ressaisir, Seigneur, pardonne-moi, j'avais péché. Mais yo peut-être des no zui, au sokoli, au lati bilamba, esprit zo lobelo kate, au bimina ndako, esprit lobeli yote, au mati bus, esprit lobeli yote, aucun a di boulot à métro, et lobeli yote, au mati ti, au bimina di boulot à métro, au susu bus musus, au komiti pa Armstrong, au koti toki koko, a fongoli, au koti, bo fandi po mbala moko ta yamba ki atio na mbetu. Bokoti, ofandi, o sololi, ya, wana mulai mingi, tu pouvais bien revenir à toi. C'est vous qui avez fait que les hommes ne nous respectent plus. Basi ya bongo mubosali que lelo bibali ba respecter moi si ne loroté parce que wayebi que moi c'est la femme congolaise tolère n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Quand même, un homme qui même pas 3 ans Yaliba lango bouti ko sala. Est-ce que une année, je crois une année à peine. Si ko ndenge ni ko za na ba courage attends que 2 ans. Oza na culot, oza nga respect à moi sinon na public modèle one. Et puis grave encore dans tout. Tant bolo bakaza innocent c'est faux. Parce que tant Armstrong a bande ko filmer. Ezaki nyonso ça ya nanité, ya nanité, ya ninité. Il y a les caméras cachées. Non. Il était au courant qu'on était en train de le filmer. Tant azo kima ya toura komi ko kima wana azo kene tant akimi a telemia comme otala. Atayi ko tala. Mobali nyonso o azana respect pona mwasi na ye. Akoloba Armstrong longola. Na kimi nyonso ayebi ndenge ni akozo. Ndeka ndenge azo ki amatieti na mbetu. Kande mwa linga azo epe po effacer ba vidéo wana. Le jour où je vis cet homme agir bizarrement, sans gêne ni souci, pene ya Rita Kimanga, n'a comprenant que c'est un rusé, c'est un homme qui n'a aucun respect pour la femme, à qu'on respectera peu coquette. Et puis je vous dis, écrivez ça quelque part, ce monsieur, il va faire la même, liba la oyo. Et que ça na encore boy ti mukolope ko yeba ko kufaka nzamba sunga na lobite ke na olakela. Mais un homme pareil, je te dis à respecter rayoté. Coquette mobile à respecter rayoté. Ce n'est pas le fait de venir faire semblant de pleurer na katikati ya batu o soki ndenge nini à respecter rayoté. À respecter rayoté. Ana tina ya respect na yoté. Et je vous dis que et puis c'est un genre d'homme qui profite de femmes.
o senti ka profitera na basi ana posa yebana yango kangami na coquette azosangana na basi nyonso basi bazaka basi nyonso bayebana bomeka kotala bomona ke basi ka basali ba succès na ba internet et tout ça nde basi ya lingi pour vraiment les femmes s'il vous plaît on doit se respecter soki bokei sous musika te il y a à peine je pense pas que ça va faire déjà 5 mois oyo Rita Kimanga bana ko expliquer que beauté image azonga ki na ndako na ye il y a pas 5 mois kazonga ki na ndako na ye. Donc ce même homme là, ce garçon là, ce petit garçon et ce monsieur là, yé abali coquette, azakina Rita Kimanga, abali coquette, abimana coquette, na Rita Kimanga, na Armstrong. Je vous dis aujourd'hui les mariages d'aujourd'hui, ce sont des mariages na yebi nengo expliquer ngote. Na yebite parce que c'est un mariage à bande considéré ce qui peut na bolingwa ya coquette ya niveau moko boy ndenga asa assemblée ko lelango na TV eloko moko balobaka eloko elakisaka bolingwa ya solo ezalaka respect mobali muso ko sala makambo moko te ekomela yo pour ton respect mobali on a ko se retenir na biloko ebele a sala ngote po alingaka c'est parce que ton amour est tellement si grand dans son cœur azana biloko muso ko sala ngo liboso na ote ako linga pete comme liboso na yo. Ce qui un homme se permet de faire certaines choses, dis-toi déjà que tchabolingo wana en suspens banda ko vérifier ngo ce qui makambo wa olo ba ke bolingo moi sinanga ezana tinate ayebelo ko sala et ce monsieur sait bien ce qu'il est en train de faire azo sakana na basi o ayebi pourquoi il le fait. Nazongeli Rita Kimanga. Je crois qu'il n'y a pas quelques mois ici où l'obara ke bote ima nazonga ki batu babiso ko botele mukanda sala boizong sabo. Ngana kama wabino o poto boti na ebana tangu yeo ozo boya ko longola e mukanda na nzoto po boti na e mwana. Mais tangu yakenda ko bala ayeb abosa na yeke bobota na e mwana. Tangu ya zui décision wana bozala te wana po lingi yote. Mais c'est simple. O lingi nga ite pourquoi tu veux bénéficier de moi? Kende sala vie na okuna tikanga. Ayeba ki pe ke bozana mwana na ye. Ayeba ki pe formule nyonso yo sala ki ya pasi pona ko luka mwana. Ayebi yango po sala ki ensemble, bo ke ne ko luka mwana po yaza ki na besoin mukanda. Donc mwana na yo pona beauté image, eza canal ya mozeli mukanda. Ce n'est pas pour lui l'enfant désiré de naissance ou mobali alingi mwasi ba na posa babota mwana sans intérêt. Donc babota mwana po ba na posa ya réunion na bango bimisa mwana. Non. Yango te pona ye. Pona ye ezalaki manière oyo alingaka zela mukanda facilement yango nande andima kobota na yo mwana. Point barre. Yango na quand il fallait t'abandonner avec un bébé, il n'a pas réfléchi 3 fois. Parce que ndenge azana parcours ya vie na ye, azana biloko o azo sangisa na kati ya basi po epesa ye eloko ye azana ngo na mutu. Donc beauté image a une vie qu'il s'imagine. Et cette vie qui s'imagine là, azo zongo na basi moko boye, azo manipuler bango facilement. Nenga yebi ka manipuler ki Rita Kimanga pesi bolingo ebele, azaki na mobile azaki na prison et consort, tant Rita abambale Rita bien, Rita azaki ko ambale na bolingo na ye, abia sikoyo, awa nenga Rita na mukanda, na signé kaka ata na lingete na signé ye, na lamba ye na bolingo na langwisa ye. Bon, pona na zo mukanda tali na ba méthode nyonso moni ke méthode nyonso ye kendete, bon Rita fois bota. Atali siko Rita de azo traverser ménopause. Alors, il faut na kende siko effort, na salisa ye hôpital, a kende hôpitaux pour que ba pesa ye moi, ba pesa biso moi na yeni na biso mena la kisa ye keza bolingo. Tanga la tande liyo yango, ozi possibilité à croire que eza bolingo. OK ko pesa ye, ye pona ye a gagné un pas, ya cop na ye za nango na mutu, ya document. Moi na wana pona eza moi na ya bolingo te. Eza le fruit de l'amour te. Eza le fruit de son mukanda pour réaliser ce qu'il est en train de faire. On a parcours moi moulaï que moi na moi si. Mais elo obale mbele bele babosa na zarande liwa. Po yo ça la calcul obeta cop. Mais nzambe muta wa décider na lobby na. Tu ne sais pas si 2030 tu seras là. Mais yo ça sko cop ozo ki se mitema ya bato. Bato na ba zekala ba olela wana, ba on peut ba boulele yo. Ba boulela même Rita wana boulela kayo. Tita na moni subu yazo boule penza.
Donc les femmes, soyez assez matures, assez sages pour comprendre ça. Naïebi que à un certain âge, quand on la seul, ils ont mon boulot. Ils ont la déranger. Personne ne peut, même pour mon bal, il peut déranger. Ils ont la âge, mon bal, autant c'est ça, moi, si ça, mon bal, il passe en amant, il y a mon taco, c'est bidon. Moi, si comme mon bal, ils ont la âge, mon boye. Après déjà 30 ans, moi, si ton mobile, comme on a posé à Rosala, accompagné d'une personne. Et ceux qui pensent que ata chérie azate, mobile yenanda kwa azate, chérie azate, et ça moi bien te moko boy. Si ko rolinga obana ko mi pesa pas le plus offrant ou le premier venu. Ne place comme asko moi compliqué. Alors que faut tchapena mi mutuno faut en place. Travail, tcha mutuno en place pour ça la choix bien une bonne fois. Sinon tu iras de déception en déception. Et Rita Kimanga tant on a beauté image n'enge à dénigrer face à Coquette. Et moi j'étais très étonnée pour ma kamone eta la nga ite na ba makambo ba via bato ya ko mona ye ko zonga ko lobake te na yeko comprendre que c'est un manipulateur, c'est un homme qui comprend comment jouer avec les cerveaux des femmes, de certaines femmes faibles. Vraiment sincèrement vous excusez ngai Rita Coquette ainsi que Armstrong boya ba femme faible. Parce qu'une femme oyo a yebi valeur na ye. Aza désespéré, ami bois qui na désespoir te. Ako zela, akutana mutu ya bien pour ba fanda. Ako zoaka kate pour ka oyo kake ye kakate. Il faut na fanda na mutu na bani ko observer ba point. Ce qui na moni ba point wana c'est bon, on a lingaka izala ka boy. Na zolo ba, je ne parle pas d'une personne qui a des critères moko exagérés, alingi ba biloko moko extravagance te. Oh, je parle plus du comportement de l'homme. Le respect qu'il a vis-à-vis de toi. Comment il te considère. Nengene salaka. Mobali moko oh yesora bo sozoni problème yoka foke bonde la kaye ya kate. Ya ata binomoko. Nenga dénigra Rita Kimanga na so na yoka pasi mais comme makamba ba via ba na kota kate na tala na kumba ngote na vana na tala kaka na yoka mawa na bino kile mawa makasi. Je sentis que cette femme-là avait aimé cet homme. Donc, mon bali, on a travaillé qui peina que non. Moi, si oyo. Au moins, moi, si oyo. À côté de mon bali, à la qui c'est bolingo, moko. Le quoi, n'a pas la qui ça a été, mais mon bali, on a ce qu'on a bolingo, on a pas évi kao ça. C'est qu'à peine acteur. Peut-être est-ce qu'on a panzana qui peina bolingo, mon avis peina que peina na fandisco, to fandi na biso. Or que mon bali, ce qu'on a calculé, on a bongote. Ce qu'on va signer, ça la caméra, mon siko ayeko la kisapena bizaile tangu ya asili siko bota dia mwana ayebi ke Rita Kimanga la motema malamu azalaka nango akopeseka mukanda. Le monsieur là le sait. A travailler Rita vanda na ya travailler bongo na ye a la sale lavage à cerveau ayebi que ndenge zana ye akozwa na ye mukanda par Rita. Pourquoi? Parce que Rita aza na ye lokola la bruneté. Rita akopesa ye po ya motema malamu bongo. Basi mitema malamu to souffra na mambwana pe muta osali yo mabeme olingo oko kozongisele mabete olinga toza na biso bien ngala pomte. À un certain moment il faut aussi savoir taper sur la table, refuser certaines choses. Ça la vie na yo ça la vie na tu n'es pas obligé de lui donner. Si tu veux, bien sûr, c'est toi qui vois, mais osa obligé Rita, parce que cet homme là que je vois là, la manière de faire wa osalawana. Je suis dépassé. Je suis dépassé combien? A osangisa ba tantine. Après osaka na bango bongo. Dans cette affaire, nako sepela pena sepela nenga Rita banda ki kokota à se retirer. Retire-toi. Ne mets pas ta bouche. Tika vie et continuer lobby eza ya nzambe. Mutu moko te akoleka calcul nzamba sala. Beauté image peut faire tous ses calculs comme il veut. Mais c'est Dieu qui va imposer le calcul à la fin. Longola na mutu na yo beauté image, luka vi na yo. Luka mutu omususu ya bien, oboko fanda na ye, na bolingo bo continuer vie. Ne disjoncte pas. Na yebi que c'est pas facile de sortir d'une déception. Et puis batiki na mwana na maboko. Yakutu maboko pamba kute soa kama kazi bon siko ya boko. Nzamba sunga peso makasi ozana nu makasi na nzoto ozana si jeune ozana si jeune témoin, tu es encore jeune. Calculer lobby
tika pena makambo kokota ngo te ya beauté image Armstrong et consort nazongeli Armstrong mama nga pe nalinga ko mingi natala kola mosusu nazalaka nanga kaka na l'anonymat mais nasepela na o makasi nasepela na o makasi na biloko nosala na TikTok ça te donnait et puis ça a image moko boy cette femme africaine là cette belle femme africaine là naturelle là ndeloko batu mingi ba s'attacher na la ta manière de porter de porter le pagne de valoriser port ya pagne o ezali loko o ba imposer na moitié africain pour ezala ya bisoté na moitié africaine et ça donne l'image de la femme africaine et ça définit la femme africaine ndezali ko pesa biso esengo ya komona ka yo bongo o blessé mitema ya bato ebele. Moi tout ce que je peux te dire d'abord avant de dire autre chose conseil na kopesa yo de là où tu es tombé relève-toi. Armstrong, de là où tu es tombé, relève-toi. Et kolukata est affecté et l'autre côté à vinayo, likolo ya mobile loko la beauté image, s'il te plaît. C'est un homme qui ne peut rester qu'avec coquette. Atika mususute, botika ina coquette. Coquette awe la ki azwa ki botika ina coquette. C'est elle qui va payer. Oyebi amonga na kamwaka. Attends ngorita ngima ngazole la beauté image. Na formule o ya humiliation zo pesa coquette o. Irita yo linga ko ndima kaka okanga ongoka. Monza ba délivrer biso maka musu me yo zo kangama. Muninga musa weleli mobali na yo tikeli ye. Tala siko. Tala makamba o mema. Tala ekulusu. Oh, mobali le roi beauté image ça ekulusu penando memi. Déjà tu seras dans un couple où il n'y a pas de respect. Un homme qui ne te respecte pas, pour lui la femme, je sais pas si c'est une chose, ce qui ko sangana kana basi ezala ko film pour na ezala jeu. Ce que ça dit, je sais pas, j'essaie de réfléchir, je ne vois pas. Armstrong na makambo ya ki chéri mutazo ki mobali na yo ya ko prouver ce que ça bongo. Je parle na ba sens nyonso ndenge kendi. O ko kata so ki mobali na na sens mususu wana. Il faut tika bango couple na bango tambola bongo. Moi si ko to tromper, mobali ko to tromper. Pour couple se respecter. Et c'est impossible que il n'y a même pas 5 ans. Moi, si Koto Balobakeo va soupçonner qu'à tromper, mon bali Koto a trompé quand il y a grave. Est-ce que yo n'a trompé dans mon bali na yo que se venger et que si bisoka touche. Peut-être que dans mon bali na maribo bongisa à cause de ça bongisa soute. À cause de ça bongisa soute. Tu es une belle femme. Mutako saote kolanda bateo ayelongi mabe, tu es une très belle femme. Mutako saote. Et puis, la sélection, il va filmer, il va clip à Kofi, ça, là, na n'importe quelle femme, t'es. Tu es une très belle femme. Mets-toi en valeur. Moutako, ça va te pour un commentaire, au finger, non. Tu es tombé bas. Tu es tombé très bas. Ressaisis-toi, zonga. Moi, ça va sentiment, nzoto, et continue d'habiter tout ça, zoba. Mais une fois que tu te ressaisis, zonga na place na yo. Zonga, et puis, bois comme mon mobile, on a musika ya vina, kobanda le team koye sokoya. C'est un homme qui n'a pas de respect pour sa femme. Oya Bali. Alors, on a respect à la femme, Moussou Ndengeni. Tu as mal fait, maman. Osali mabe. Nalinga ko mingi, mosali mabe. Et surtout encore aller filmer. Osali mabe. Mobali, sur Azoya pas moi si ayaka na lokuta. Ayaka kokosa. Et puis, osana agité biso photo te ya makambwana. Oada mukolo. Oyebi yango ke to mobali Azoya vers yo. Marié déjà. Alo, louvunu. Tant que vous avez alliance dans le de lokuta parce que tant que vous avez alliance wana ndakuna on sait que alliance wana est longue te parce que aboya qui pendant moi si wana et l'ora liboso mobali wa aboyi moi si pour moi si na tromper azorana là ça vous yang alors longo longo pas na yote ando longo longo déjà kuna et puis c'est pas toi qui va l'imposer il y a longo l'alliance non. Si tu connais ta valeur ok n'était pas que no là mobali moko ba marié boko mi 3 bo la mobali moko na ndenge ni boko sa makamba ndenge wana. Yango poton mobile bazala raté. Même atako tout soko bimana mariango nde nani mariango pena beauté vraiment limbisanga a mobile. Mais na comportement na yo wana vraiment moi je suis désolé. Ngande na mona ekala makamba sala rita kimanga. Un homme comme ça moi je ne prends pas. Ata ba négocier le baka ngana kisi. Non zoati. Le fait ninga dénigrer déjà moi si moko o ba fana na bisopela makila. Azana possibilité repesa mukanda. Aja dénigré bongo. Aucun tient ça anonyme.
Un homme qui dénigre une femme, kozela te ke koloba te ke soki nga na zwi ndenge na rechange te a bongo. Et le bilan maman Joël, bon d'andara pe ba enseignement sur le mariage. Un homme qui a un mauvais comportement, qui n'a pas de respect pour une femme, oyebi ninga kolela te. Parce que moi si mobali nyos oya koli nandak o papa na ba no respecter maman na ye. Nandak o maman na ye azalaki reine, ndenge omona ka ba na mona ngomi pa ba musulman. Ba lobaka que ba pesaka adage mon balobaka, ton paradis se réside entre le jambe de ta maman. Paradis nous a makolo ya maman, non, le pied de ta maman. Donc il y a un moment où il y a agumba mina makolo ya maman, apambolai. Agumba mina makolo ya maman mi kitisi. Pas la bango moi si aza valeur. Kolanda zende baba la rabasi 4, ba respecter rabasi na bango. Il y a un moment où soka sani moindre kamba kepa imam. Mais moi na oya ba avani na kati ndako o papa bango finga maman bango. Maman bango na respecter. Alors on sa pas basi mususu. Papa va respecter maman bangote, va respecter maman bangote nandako. Ayo zo pas basi mususu. Nenga zo c'est la bino. Peut-être que c'est un homme blessé dans son intérieur. Peut-être que c'est un homme qui a mené une vie, je sais pas comment. Alors c'est la même soni ya famille nae. Na yebite sur na famille, sur batala marambo ndele kaka. Na yoka na affaire ya Rita, bolobela maramba oncle moko, oncle wana ko côté ya mwana na été. Hein, ça c'est une honte pour une famille. Donc ana libido mo ba ko mesure, on te sera moni moi si moko boy. Bon, tu supposes qu'à Tcheli Toy, yé libido et mati, abani ko finga, moi si abo anini o abalaki. Aza la capacité ko longo la même alliance. C'est que alliance a valeur te parce que nga Mireille mobali nanga. Ceux qui abalinga atchenga alliance. Ato anani o longo la alliance onate. Et puis nga sona yoki mobali nanga ki akena pas moi si moko ba longo l'alliance. C'est que fatika na moi si wana. Du moment où l'ongo l'alliance d'abisso, c'est que tu as sauté. Certes, ça n'a pas motema, mais tu symbolisons on a liboko. Ndé le cause courage que l'ongo l'alliance n'a pas pas mbanda mombo. Nandegeni. Mi bali so basala ngba aventurier. Armstrong, tu es descendu trop bas. Na minute ko lobaka yo mtolinga ki ata ye mtalinga ki ko lobaka bon Paul ou ka raison pas moi si na ye o ya abala ayebi pe pona ni en sala yango peut-être ba na ba kop basala kana kin mbongo ya kala msu na maboko ya coquette la msu kop na bango ezako nga tala mibali ba mi yibi moko na yebisa ko ndima te na lobi nyonso te mibali ya bien baza de bons messieurs bien éduqués par leur maman, bien éduqués par leur papa, bien éduqués par leur famille baza. Mi bali peno vendre tali yobi moi non maman na ya éduqué considération na pour la maman na ya encore presque considération après ça moi si na ce qui était bébé non pas ça. Il y a des gens comme ça ngana tala garçon musu na tala bi oh moi non maman oyoki poso mona maman na ye. Oh, bah, maman a éduqué moi non n'engeni. Ma mère m'a toujours dit que la femme telle. Ma mère m'a toujours dit qu'on traite comme ça la femme. Ma mère m'a toujours dit. Nana camarade moura na opé sambote à comprendre de quel garçon dont je parle. Otali tonton lobby. Aza mukolo. Mais otali nenga zo respecter moi si. Oyoki poso ke moi na papa na yobi papa, dis-moi. Oyebi sa moi na onini po moi na za la boye. Donc ça ka loko reine kabu o mona automatiquement okolinga mobali ya bongo maka moi c'est kolinga mobali ya bongo na degré mo bato ba batile na kisi batile na bango na kisite respect mobali ya nango pona moi sine libosa buzoba mobali wana alinga ka te ba pota moi sine buzoba alinga ka te moi sina ye aye ba ko juger par défaut akolinga expliquer bébé attends je te parle attends bazana makambo ou sentir respect mon bel pour moi si mais beauté image c'est quelqu'un c'est quelque chose c'est un cas difficile compliqué je vous jure mon bel ya respect à moi si à balité oh ziba côté donc tant que pas Armstrong a bête que n'engi zana ngana ya kana veste ka ba sekela ngado ayebi ki ba se nzakomba elebino ya gabi siko coquette mbonga organiser fête wana saison ngwa là musu bo mona zo kilela bongo na TV aza mutu a film mutu lokola na zo se moko musu bo kanga date na makambo na yebisa bino bo moni garçon bo moni ko lelo aleki na TV wana il a été contraint de le faire
Il a été contraint. L'homme sous coquette a tchélié, c'est mon biloko de sotika awa. Nanana. L'homme sous bien, ils ont ma boca coquette. N'engena moi récupérer un wezate yangoana. Peut-être bana ba cop basala ensemble et à la mbongo na fond na yekuna na kati yangoana moni ayeko la bongo. Certains hommes sont malins, hein? Malins. A kosi sati ya kolota. Et puis ninga zana. Na moni mutu moko lobi amoni bango na après-midi na Armstrong. Peut-être pas bon si na Armstrong betaka que non tozate et tout ça là parce que ninga zana kokata na fond na ngani na maboko to revivre ndenge nini cop na biso le kana rakuna tana CBB abondeli Armstrong sikoye à l'équipe non ngai na tiki makambo wana na kosala ngo susute bosa na ndenge bomoni et consort po ba yoka na bango na moi si na mobali hein. Ça existe hein, ça existe bobo ça na ngote pour garçon na mona mibali. Mais en l'observant, en voyant ce qu'il est en train de faire, na comprendre que à maître, à l'équina ba frappeur. Tala parita ki manga kendarati lelo. Pour na nini an intérêt kuna. Ti a maintenir pe coquette. An intérêt. Boye bien on a lelo te boye bango lobby. Boye sa coquette mobali na yo, ninga eza wana coquette. La personne qui connaît mieux la situation c'est toi. Biso to yebite. Muta na maîtrise ya ba carré nyonso ya likambo oyo et ayo on peut beau faire ce qu'on veut yonde muto yebi celui qui va souffrir c'est toi pour la minute wana ato boyinde ni oza blessé oza penda blessé et koki pe oyeba ko pesa yo pe netika et koki pe kitisa pe bolingo oyebi pe banda bobala na kitisikoyo Kop ni boza nango faut fongola na Kishasa ba projet ni bozaki nango na mobali na yo boza nango na mobali na yo oye ko yeba ko contraindre ya yo le kan émission tia ça ba sembla ko lela na makambo la nyonso et s'il le fait sincèrement on bénit Dieu. S'il le fait sincèrement on bénit Dieu, il faut ça nango sincèrement et puis à changer réellement. Mais ceux qui ont banokena parita ki manga sûrement à rassurer pe coquette. Quand nenga uti ko rassurer Armstrong, a rassurer pe coquette que ninge zana calme na zo mukanda ona ndeso na bendi yango parita ki manga nde na ko zona mona pona déclarer bino pe ana poto. Donc kangaka motema to yokinga na moninga na rita ki manga na kena na longola ke moi nini oyo comme ça na lamba e bien apesa ngai mukanda comme ça na mukanda wana eko aider ngai na yo. Et peut-être cette possibilité couple na biso la bien na poto talaka na women na poto na mukandate et tout ça donc so kinga na rita ki manga la no batne ba olobate il y a des hommes comme ça à ko gérer bino 3 4 bondi maté bo comme peu bo sali pe 50 10 ans vous allez ensemble oh ngata sali bongo et ko c'est le côté azo gérer bino na zebisa yo na bisa mukolo mususu fi mo na bisa tala au fur et à mesure mabe ali ngase mibali na lokuta s'il veut te convaincre il viendra avec tout pour te faire croire ce qu'il veut. Toi, maintenant, ne vois pas seulement, n'écoute pas seulement ce qu'il dit. Vois ses actes. Yopemi beongamaka. So moni ke ba acte ni na malobani zo kokanati. Yaya, tali sanzela. Na yebi koka yebisa mutu kaboya mutu za pasi. Ke nango tout doucement. Na cadence yo kolingela. Ke nango pena malembe na cadence ti o déposer ngomoni loko se uti likolo. So kiti ombala mo eza poa okito mama bu e buka bassin le monsieur mo po buka na mukongo bano kito malembe tiongo na otombo na likolo kiti na likolo aussi so kiti na likolo otie malembe kiti na si wana omona fracture ezalate mais soko wuti ne loka poa likolo okiti na ona olongole na mutu mama bu na kiti so kiti lango e buka na yo moko oza problème kene na ona cadence esimbeli yo. So banda mona na chaque jour banda ko diminuer o banda ko meka ko mona kaye mois après un jour mois après 2 jours mois après 1 mois moi ati mukolo mo eli moi sili otiki si tu ne le vois pas changer maman lukanja mususu il est temps Rita oyebi que mobali wana zongela kayo pona mukanda point barre mukolo za mukanda ça serait fini pour la vie là msukuna mwana on a la difficulté au mona. Armstrong, tu es une jolie femme. Zonga na makamuno salaka. Osali bêtise, osali erreur. Mobile akosa ki yo ayebisa ki yo kende ba kabwani comme ça oui, on te croit. Il a dit ça biso que osala ki pende erreur parce que mon toi sali erreur. A télé marane erreur na a continuer vie.
et mutu ya bongo fo kata ye po boza pe na mwana te po bolo bakando yo tala mwana longola ye na musika po aye ko sambwisa yo aye ko sambwisa asilisi yo valeur na yo oyebi réputation ko construire ango d'ailleurs ça s'achète pas atokabeli biso nyonso mbongo réputation ndenge ozonga te siko fo bandone kosala makambo oyo koyeba kosauve réputation na yo à nouveau oyo déjà milonelaki déjà na internet. Que Dieu t'aide. Humiliation oyo ezala eloko ememelo eloko malamu. Mais coquette kanga mobali na yo. Vraiment kanga ye. Po non, la honte c'est toi quoi. Ba semblant on a koleka na ba TV koya kolela non, nous on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et un homme, un vrai homme n'est pas comme ça. Et zo là que ça peut être un problème sérieux. Soit azara bipolaire, soit aza mutu ba saut d'humeur, soit a mutu mo sala makambo. Je sais pas comment, mais à la fin il n'a aucun respect pour toi. Ben ma bipolaire ba na ba respect na basi na bango ba ebele. Ako bipolarité na sala na mususu. Mais na foyer na été na ba na été. Boya na mwana, boya na foyer, alingi nini? Kanga mobali na yo bongo te pesa e conseil akola na mutu. Toyebi mibali pe ebele babala basi baza mikolo na bango. Mais au sentir harmonie ya couple, yo moko milobi te o yango te. Orondi makutu te ke mobali na moins âgé parce que ça a personnalité, parce que ça a respect, parce que azos que se comporter le quoi mokolo. Balobara l'âge n'est qu'un chiffre, mais c'est le comportement d'une personne qui compte. Et à la fin, les femmes, nous les femmes, basi oyo, bolo bananga na bino nyonso trio oyo nyonso, beauté image comme ta ça sabi. Ah, ezata muta malunga na tuni beauté même ala mbongo. Pour mo balbi mo salinga mbongo. So to longo wana ezani ni parti wana mususu wana ko bolo belande yango wana. Mais moi je ne peux pas me rabaisser à ce point car pona nzoto. Non. Armstrong, je suis sûr que les battu comme mato ya solo na ba internet on attend batala kayo parce que tu es une belle femme. Rita Kimanga également. Siko balobaka l'amour est tout autour de nous bon mon ngote bon ngabo ki zoya musika. Bukante kezaki ni miel eloko yate. Eloko ezate. Aso débrouiller vie. Soit ye garçon na comment asora kutaina mo asala ki bisala sala na bakisi toni. Parce qu'il y a de ces hommes comme ça, hein. Mibale bele ba komi na biloko ndengwana. Ayoki bazo témoigner sur moi si moko. Ah, cette fille là c'est une bonne femme. Ah vraiment c'est une femme boy. Anga na bimana e bo mona. Aluki ba moyen nyonso po domino bimana. Si on a tout après on a ce comme bozorane tini. Ba tonto bozorane nini. Et puis ça bino nini. Kutu ndo zui au créer conflit na mutuana pour toute la vie. Pour moi si sera vandeli ngume a ozelela yo a ozela na ta 10 ans a ozela na muko zong selondo muko yeba akoti ko pe obosani pendo obosani muko la niko bo yo pe otiko lobi na lapi. Et puis conseil mususu na kopesa bo nani coquette mobali ya genre mobali na formule ça na basi ba mikolo ba yemba kolunga ko blessera basi te muko ba kosanganela yo retour ekozala yaya po basi na ti ba okende bongo ba okepa mba te tan ba za humilier ba okenda ba blessure na kati na bango mukolo moko omona etant likambo ebandaki nde Rita ya kobima zo seka c'est que dans son cœur atikala na eloko mukolo kozwa vide occasion pesa melie basangani na Armstrong bosepela sikoyo mto ova na mobali ya bongo o welela ki ozwaki obotelaki baninga problème ate mais lobi obali muto obali na ba problème na ye ya soko obali muto obali na ba problème na ye yebake mukolo bando futa elongo po yo ndo obali libosa nzambe na libosa bato nde bolobi tango bando futisa ye tango karme bando kozongela ye ndenge ya mimona beau gosse po ki botango pe na omona ngote bolimbisa nga pe na mwa mbala sukisi nga mutema ndenge aosaka na bana basi boy botango pe na moni pe teza pe na un déficit botial so na loba ngota bongo
yebaki bokofutaka yango elongo la mosusu après 20 ans la mosusu na kimpaka lere mosusu na bana lere mosusu yango fo koteyaka mobali no ntanga osala mabuzoba que tu exposes pas seulement moi mais nos enfants aussi, tu exposes notre avenir. C'est pas que la maladie mais sur le plan spirituel oyebi bitumba ofongolela bana na biso te bongisa.